épée bouye bolamu na bino banso na télévision na bino HD la Congolaise TV bouye bolamu bino batu bolula émission popola na pesi bino mbote mbote na yo la patronne Espérance Bongo mama culturelle ndenge tokoma ko bakisa pe ko benga pamba te yo ndo sala ke chaîne oyo zala yo ndo linga ke chaîne oyo vraiment ekende na modèle oyo ezali ko kendela o bato ebele bazali ko lula ngo bisika nyonso bato nyonso bazali ko lula mbote na yo Piranson bendo mpungu topesi mbote musika pesi ko zali na ba Marseille na niveau ya France topesi mbote pamba te yo ndo za sponsor officiel ya émission oyo pourquoi pas koloba mbote pe matondo to bon début en semaine na sika oyo bapesa biso pona ko sala émission bisika ni babengi impact impact na ça va bien impact entrer à Montfleury juste la station moko basali ya sika station Victoire na face à entrer à Montfleury na ngambu na ngost ni moko ezawa na terrasse moko kitoko impact wa pesika bato tolinga ko bouger tokutanaka voilà toye ko s'excuser pe pona moi mikolo belé o tosali biso na bino to monanité de toloba kaka to na kata mokili menza bazana ndingi na yepe sala ba programme na ye et puis technique pe azana ndingi na ye asalaka voilà je souhaite un bon lundi à tout le monde bon lundi na biso nyonso tikate semaine o to bandi ya sika et dans la semaine mo kitoko je crois ils lundi à liboso liboso atea oui lundi à mibale pendant to bandi 10e mois. Voilà, mbote na bino nyonso balandi ya HD la Congolaise, balandi ya émission popola. Ndenge nalobaki ke ngai na yaka na sujet oyo nakutai nango na balabala. To oyo bandeko bapesi ngai yango nga nalinga koloba. Lelo nalingi naloba mwa moke na bino batata. Batata mingi batata biso ba africain ndene ko pesa bino mbote. Donc nani koloba lelo boyo kanga batata. Sima ya liwa na biso batata sima ya liwa na biso nini goya sima ya liwa na biso pourquoi biso ba noir to bangaka ko préparer ba testament pona nini biso ba noir to prepara ba testament olinga te okokufa ozobanga question na sali testament na nga avant na koya kokufa ozobanga question sali testament na avant oya kokufa nana ebiso question sali testament après ndo kokufa to salango na retard ndo kokufa osali na retard nde okokufa pe na retard ba o nyonso to yebi bango on va préparer ba testament na bango bakufa sitili lo bazana vie bana batondi na balabala likoyo la likambo etali oyo sima ya bokabwani ya papa na libota papa o prepara nini pona bana na yo o prepara nini pona bana na yo nalingi mingi kolobela testament te ba papa nalingi koloba eloko oya munene nga nalingi koloba to héritage oyo ko ikotikila bana est-ce que o encadre ki mwana est-ce que o encadre ki bana na yo eloko nga nalingi koloba lelo yangwana tomona yango mbala ebele baboti bazana ba entreprise baboti bakufi mwana ntika na entreprise sima entreprise ekufi o prépara ki ete baboti ebele bakotika bana na loyenge eza vie eza temps na ye tika mwana sepela tika mwana sakana bana boni oyo toyebi ya ba responsable minene na mboka oyo bakenda kotanga na poto nzoko bakenda ba ambiance bazonga awa zero miyibi na ba entreprise miyibi bisika nyonso bazali
Batata mbote na bino. Merci à toi mon oncle. Merci à toi mes oncles. Pambate bozo ko encadrer bana gentoko. C'est ça, vrai héritage yangwana. Koyeba ko encadrer bana. Koyeba ko lakisa bana nzela. Koyeba ko lakisa bana comment kozwa responsabilité na ye. C'est ça, c'est très important. Koyeba ko lakisa mwana ndenge nini na koyi kozwa responsabilité na ye. Papa sombi mapangu na ye, papa sombi lupangu na ye, papa sombi mituka na ye, papa akufi. Sima ya mikolo biloko wana eza lisusu te. Ndenge toko mona mikolo yo, soko kotima campagne. Oke na ipen. Hein, esika banani bato wana benga ba mobutiste bazalaki, ba movancier. Tala lelo mabota na bana ndenge ba kati mapangu pona koteka ndambu. Pona nini? O préparer ki bango te. Bazala ki préparer te. Ambiance bakenda ko sanga na poto. Babosani ke bakenda ko tanga po bazonga. Ba ko assumer ba responsabilité mususu. Bango baki ba boîte ba komba ambianceur. Yango ba yeba même na ba entreprise miyibi. Miyibi. Po biso to yiko ba détourner. O bo pesa ngo valeur te. Biso to ba miyibi. Biso kile biso na lingala. Parce que nabi ke bokoluka momika mako kabola ko détourner na ko voler. Mais pour nous, ils ont moyibi. Bazala qui préparé te. C'est comme si ils allaient kanamo ba éducateur mo bazala na niveau ya poto. Que bino maboto la sobo tindi bana bake poto bo sundoli bango conseil ezala raté tala pour son abiso mwindo ato ke poto ato changer nationalité tu restes noir. Faut qu'on éduque bana selon éducation bantou. Tina ya mwana ezalaka nini pana biso ba bantu ko kitana na baboti. Il faut kolakisa bango tina. Bana bakomi ko wela mapangu. Surtout amisusu oyo basala te bazana iloko moko te bakata ba classe ba boya ba classe. Aosenga na baninga atomboki pake na leta bateka lupango nyoso nini. Poazo mbo asana ngelo kote ambiance kaka. Préparer qui était. Ba parents, ba boti irresponsable na pesi bino mbote. Pour vous avoir vrai irresponsable. Ngonga ya ngoyo ozobunda na vie na yo. Pour te combo ya famille peut-être etangama eyebana. Au bandit ça la fondation ya libota na yo. Après fondation au bandit ko matisa ba mur. Après mur au sali toiture. Après toiture au tenyo so osingeli na kata ndako. Sima mutu moko baye atena ika essence atumbi. La chose la plus importante na vie ya bana ezali ko encadrer bango ko lakisa bango pasi oyo mona ki poto bana na fondation tio koma na toiture pe ko tsabilo ko na katandako. Apprenez aux enfants comment ba ko za responsabilité. Batata na biso bazalaki na bango na ba fonction minene te hein. Mais na moke bazalaki nango balingai ko encadrer biso pe sika basukaki. Yango to monaka souvent que bana ya bato baza penda na bozuité
bayebaka ta mosusu valeur ya eloko ya famille ke baoyo baboti na bango balakisi bango mosolo. Merci. Parce que moi je sais qu'il y a de cela bana mbongo. Mais bapesaka bana na bango ba transport bawela ba transport apesi mbongo ya transport bawela ba transport. Oaza na tembea lukanga atakobenga na privé na yebiso famille wekendo mona. Ondima teke bata famille mbongo. Pas question de bus scolaire ou camion moko ya famille qui na kotika na classe okende papa lobi ngana sala ba kilomètre na makolo na mboka pona kenda kotanga kende ko wela transport. Voilà comment apprendre aussi aux enfants. Baboti bula kisaba na nzela malamu. Bula kisaba na nzela malamu. Totika ko gate bana. Yebisa bana kenzala ezalaka. Yana bana musobo to mebi nzala te Ah oui. Mais yebisa bango kenzala ezalaka. Parce qu'on ne sait jamais. Job avait tout. Job avait tout. Mais ça te Satan a tout mis mon mabé. Nde basalaki que Job. Atika na maboko pamba. Donc c'était la volonté de Dieu. Faites attention. Faites attention les parents. Bino bobo gataka bana. Mwana sengi opesi. Donc mwana ebika ki so ina sengi na kozwa ezalaka kaka. Apprenez aux enfants qui est à occuper kozanga. Apprenez aux enfants qui nzalape ezalaka. Apprenez aux enfants qui bawela kapé transport. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Nasoloba merci à vous, ma famille. Grande famille Mboulé, pambate banoko na ngana yebi bozo ko apprendre bana. Ba maman na ngana yebi ko bozo ko apprendre bana. Comment on vit sur la terre? Comment chercher? Ne rendez pas vos enfants des fainéants. Salabango ki bazala mibali bazala pe basi ya solo. O babi ko luka. Bola ki sabango ki akoyi ko koya pe akoyi ko telema. La kisa na mwana akoyi ko koya akoyi ko telema. Tala lelo na soko lobali kolo ya libota moko. Bitumba ikoti likolo ya kowela lupango. Bao balobi bateka, bao bayi bateka te. Bomona pasi te. Oya monela yango pasi akufi yake atiki. Siko mémoire na ye. Yango to komona makambo ndena bi awe zoleka na ma campagne na ba ipeni kuna. Mémoire ya ba parents. Isika oyo tobengaka aéroport peut-être famille babaye balobi famille ekombo ndako nango ezalaka place wana famille songolo epa na bango yango wana ata botamboli mokili mobima donc mikili ya ndenge na ndenge ntango kozonga référence ke la parcelle familiale ezalaka place wana bino kaka koteka. Docteur Moutakufi bino bomi lisusu. Abunga kende. Oui, tu es bien dans la circonstance mususu yaka. Et ko ikuta ke batu wana problème eza na famille. Oui. Pona ko sauver peut-être nini bomo ya mutu moko bozu soki ezalité. Oui. Oui. Mais pas pour rien. Et loko mutayo keli pasi sima liwana ye bobani ko wela koteka pobo songo sana ambiance bon bokola kelima mabeti bokola kemela mabe po mémoire na esika zali ko sana sengote
Pasi oya yokaki. Boye bien ngote. Po bo wela ndako na bototika. Nini ya sala ki po asomba. Boye bien ngote. Voilà pourquoi nous avons na baboti. Oyo bayebi ko encadrer bana te. Oyo bazola kisa bana te ndenge nini mwana ko kitana na esima. Baboti irresponsable. Na pesi bino lisumbote. Lokona ndi okoma na suka. Na nipe na bena matoi na bana. Biso ba oyo baboti wa kotikila biso héritage lobby. Bao basanga bwanya pe mayele boyoka ngai. Pasi oyo moto atikelo biloko na ye otikala ikomona te. Mais tant atikeli yo c'est pour la continuité. Papa kotikelo entreprise. Ce qui entreprise wana ils ont 1000 francs par mois. Est-ce que vous commencez à 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 pour la mémoire? Il y a mon bouti ou à ticket l'héritage. Bana boni batiki la bango ba entreprise, batiki la bango biloko. Ce qui est là qui 1000 francs, les locaux on a 200 francs. Ou ekotaka. Mbongo kana ba ambiance. Isa yoti. Yeba kuluka na moto kina yo yeba konyokwa ma batikela ki yo yeba ke yo pe fotikela moto ba mate mobotu soka sale loko ayebi ke na tikeli mona na ngai ayebi ke sima ya mona na ikoko na imuta kokitana yo sikoyo olingi okata nzela ya likambo oyo moto asala ke loko wana pasi pe mawa tikate nzambe asunga baoyo basangi bwanya pe mayele atondisa bango na bwanya pe na mayele na ye tika ite baboti oyo bayebi ko encadrer bana te nzamba salisa bango po ba ko encadrer bana na bango malamu bala kisa bana nzela ndenge ba ko kita na sima na bango tika te nzambe afungula ba esprit na biso ba auto zela kaka to iba pe na kuluka. Voilà, tout comme une souka émission na biso, topé simbote na yo maman Espérance Bongo, hein, la patronne, la maman culturelle, maman ya chaîne Oyo. Tika te topé sa pembote na yo Bendo Son Mpungu. Piranson Bendo. Topé simbote. Mbote na yo mauvais déj de Rikamane. Elongo na Marie-Claire Yanganda, motema na yo. Na Pessimbote et même en retard, na souhaité joyeux anniversaire à mon beau-frère, hein, le champion Impact Kitenge, na niveau des États-Unis si vous allez, yona molonga li na yo, Nadine Bibi Mangoto. J'ai dit aussi un bon lundi à mon vieux, Innocent Machaka, Mike Konzo, na Pessimbote. Sans oublier toi, mon ami propre, légende. Bovi Kata Ifwamba, na mandivo ya sud siko zali, na pesi mbote. Tony le Prince Banga, na pesi mbote. Na pesi mbote na ngai, na ba ser na nga. Oyo balinga ka nazala, sikate nazala. Mais avant leka, na pesi mbote na nga na Shomila. Shomila. Na pesi mbote. Oyoki, me bongisa yango. Poto ibandeni to banda ko bwaka libanga yango. Pourquoi pas toi, maman Julienne, maman Lipassa, maman sociale, na Pession Mbote, na niveau Afrique du Sud. Fadili Kassi, ma sœur, ou Alexia, émission, et réunion, ça nous aura appel. Ça là, on a quand même bien. Mbote na ngai, na yope Charlène Mbadou, na Pession Mbote. Je t'aime beaucoup, na Pession Mbote, sans oublier Anita Mangoto, na Pession Mbote. Et à toute la famille Mangoto, na pesi bino mbote. Famille Louzayus, na pesi mbote. Hein? Na l'ouest. Famille Sangolo, na pesi mbote. La grande famille Mboulé, na pesi bino mbote. Na
napesi mbote na nga aussi à la famille Antoine Sengi, papa Sengi, napesi mbote yo na mama Faida bozo bino mbote pe yangwana nani natangi kombote wali natanga kombo bengaka to tanga kombo ena obosana te kopesa mbote na ngai na ba membre nyonso ya ANTPC, association ya ba comédiens ya Congo, napesi bino mbote. Et pourquoi pas na Inyoba na Kanchati. Hein? Là je profite aussi de cette occasion pour nous souhaiter joyeux anniversaire à notre vice-président Igo Mbuta Fumwakan, napesi mbote Zalaka Moumba bana Kanchati ndeka ozalaka. Et joyeux anniversaire aussi à toi, la grande Nana Nangowe. Joyeux anniversaire et joyeux anniversaire aussi à Kila. Onawe Goloba. Oh, Bakombo Banibokima. Jina Pambane. C'est qui encore? On a eu l'anniversaire na Bangoza Lelo. Vraiment. Bino nyonso bo vous avez ko fêter anniversaire mon lelo na pesi bino mbote po Bakombo eko kima mais bo comprendre batu baliki tellement ébélé mon lelo. Et la famille, la révolution culturelle na pesi bino be mbote. Ozaka bino tout tikala bino. Asaka Saint-Léopold, Chico Kato na pesi mbote, Marusu Seke na pesi mbote. Na musa ina pe mbote. Ize Kosoma na pesi pe mbote. Wivini Gama mbote nani mususu bobenga. Et ça là quand même bien. Libanga ça là nango, soki moto alingi to bwaka. Mais là, pour finir, salut à ma famille. Et pourquoi pas à ma caméra humaine, Inès Rit Sangolo Pederolt, n'a pas si au mbote. Quant à moi et à mon équipe technique,